Salut, salut, bonjour. Bonjour à tous les familiers et familioises. Bonjour, bonsoir à vous, quoi. Cela dépend au moment où... pardon, kaka. La famille. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. Nzamba Pambolo. So na 2025 kubando partager ba vidéo à 52 T. Na 2026 auto kota. Bando partager ba vidéo. Mama 52 auto na mabondeli. La famille. Et est-ce que bon que le bien mal acquis, le bien mal acquis ne profite jamais. Papa Guy. Papa Guy, na yope. Tozo yeba susu te osunga nani otia nani pembeni na yo. Mutasali likambo pona bolamu na yo moko quelconque. Mais après, quand même mutuana osanini abalukelo na sima mukongwa tubiyo. Donc tout ça qui se dérangeait, on se disait mais qu'est-ce qui se passe avec Joël? Qu'est-ce qui se passe? Nzoka ezalaki papa Guy. Nzoka ezalaki papa Guy. La famille. Film oyo. Ete ya biso. Biso babi lokota lokota. Biso babi yamba yamba. Biso babi salisa salisa. Ba film oyo ezolakisa batu comment vivre. En tout cas, belle vie comme dit la patronne de coup de chapeau à toi. Quand nous le bec, oui bien début na katikata no baki makamba pas se bandi. Mais cette fois-ci le but on va toucher le poumon. Alors, on va toucher les poumons et on voit tout le monde comment est-ce qu'on touche les poumons. La famille déjà l'artiste na biso bazana bozo mona ba photo na bango na zo chez l'état. Tout ça maman Marie-Hélène, tout ça la maman Étoile, tout ça. Et maman Étoile a sepé singa la façon mon ko ye Yolande. Eh yo bongo. Ataku ba kota ka ba pona ko incarner rôle. Ata ba kota kana mozindo. Bébé qui a Yolande azal o ba bengara. Le fer on dise le fer. Non. Non. Maman, toi, la CP, la façon, moko, la grande famille, je me suis dit, mais non, nous avons des artistes. La famille, nous avons des artistes. Là, je suis en route pour les boulots. Tellement busy les kimingi, je me suis dit, avant la banam salana koma, je dois quand même faire quelque chose, de parler sur film Nabiso Oyo. Dans l'expression maman étoile, vous allez sentir que maman... Ah non, pardon. La bande le bella Belle Vie Award ba nominé Nabiso Bazawana. Oyo c'est pela na maman Marie-Hélène. Yo c'est pela na maman étoile. Yo c'est pela na maman Miloski 50. Bazawana. Votons. Votons. Donc, c'est-à-dire, ma belle vie, cette année, nous allons toucher les poumons. La famille n'a qu'à être souk. Souk et les kenga milaïti na ma peka na kati sikovo. Donc, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez. Partagez les liens. Donc, chez la binopé, familioise, moko ya tanga. Vous avez l'impression et ma famille et puis ma familioise. Ok, abonnez-vous massivement. Hello Sissi. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, en tout cas partagez ces liens, ça nous fera énormément du plaisir. Donc du coup moi je suis arrivée à mon lieu de boulot. Je suis arrivée, je dois couper. Là c'est la bino familioise.
pose l'impression. Comment est-ce que tu vas aussi? Hey, belle vie Candy, la patronne, la maman des familloises. Les familloises. Bon, ma famille, on se retrouve à la prochaine. Bisous. Bye. Coucou les gens, coucou les gens, coucou les gens. Familloise. Nanga leli netingao. Aya nan. Na tangisi maya misu netinga nani. Aya. Na film na biso aki consent ochotala épisode 9 et chokota. Na tuni na batu nani leli netinga. Nana tangisi maya misu. Wow. Joël Dangana. Bravo. Maman étoile. Yayo yango. Coup de chapeau. Qui encore? Vraiment. Et ça l'inganzoto malili. La famille. Ndeka balobaka. Baninga ya lelo binemi ya lobi. Voilà. Joël ta bandit théâtre, film la biso bandit Joël Liboma. On s'est demandé qui a fait ça? Qui a voulu que non Joël a comme Liboma? La famille. Keba na bilokota lokota. Keba na yamba. Joël azaki monte mamalamu. Alobi ndeko nanga oyo. Azo telengana. Camarade nanga gi. Ole oyaka na pesa ko ba coup de mena kabelako. Yaka tosala ensemble. Nzoka nde ya akota ki lion. Na vie na ye. Tala voilà comment ma be yaka na ba vie na biso. Keba na bibenda benda. Ozaki na moi vie na yo bien. Obendika mutu moko boye vimba la moko pa engumbami. La famille attention. Maman Bellevue. Ah. Évangéliste Bellevue. Bellevue kandi kikuta. Coup de chapeau mère. Ya yo yango wana. Familloise, famillois. Famille libota toke ko consommer film na biso à qui consomme parce que ezamoto lelo le épisode 9 ekoti to yebi déjà que non nanya belisa ki giliboma retour à l'expéditeur avec effet immédiat et kangi penza ka bina filé match sili yaya fais très attention. Nazongeli kune pa ndako daeli makuba yaya yona daeli na nyasumbia o sumaya ya yonde sikonde bebisi lorsque daeli avanza ki mobile na ipo na lwane ke non papa tata la bino yo aye mabe azonga dia mona kiango kama be elelo retomber pa ya nani vraiment coup de chapeau dans lelo épisode à lelo toza ma focalisé na liboma ya Joël Dangana. Joël a telemi, Joël a biki, gimba mora bimi na balabala. Il faut bongo ndi bato basala biso mabe basukaka. Lorsque salinga mabe, o baby si via muninga, il faut bongo ndi bosukaka. Ma belle vie coup de chapeau, à qui consent, belle vie TV na nyaroboya. Hein, Poutine de l'écriture, le bore Kuba! A commis à bombarder et voilà le résultat. Belle vie, fin de l'année, mère, toi aussi, ça avec beauté, péto bandango. Pour te dire que nos films, c'est biso année 2025 et continue biso année 2026. Bonne année, la bande connaissance, oyo to landa Belle Vie TV. Ya ce non tali film à qui constate kende s'abonner tala film parce que les sons ya malamu ezako envie akamutute parce que soukano ezala mabe ba envieuse na ba envieur bokende bokotala basuka la bino bosuka la balabala netigi parce que lorsque sali un innocent mabe au baby si bon moinaye make sure soyez sûr que non au foutango d'une manière ou d'une autre tu vas le payer. Voilà qui na balabala. Keba non sala batumabe. Keba non sala batumabe. Évangéliste Bellevue qui kousa. Ya yo yango yo mama di. Hein? Kamata bipepo mama. Coup de chapeau. Bonne année. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belle Vie Télévision, le fan de Bellard, organisé qui
ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwaki te baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwaki trophée te bazalaki important te ba fanatique ya Bella Production ba fanatique ya famille Libota ba koma ko organiser chaque année pona ko award oyo pona ko honorer ba artiste oyo ba sepelisi bango po ezalaka vote pe lisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainaki batu ba discuter même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche oyo eza awa ba détail oyo eza awa bobenga numéro oyo eza na se awa te po so bobengi numéro oyo okozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro oyo ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi osunga o contribuer ok soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living products ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso pona ba santé produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko causer nga problème ya tension et causer nga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko ko sakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non essayer na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya ba problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai ozana problème oyo ba souki ezokata na ozana problème ya peau ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza kosunga maladie nyonso tout alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone pe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te na lingaka bino mingi ya ngwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na ebité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya Aloe Vera Products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso Aloe Vera Gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya Aloe Vera Gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te Aloe Vera Gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.